L'histoire des journaux de Kina TV, la championne, moi si nanga bonde la mingi. Mon dimia ba réseaux sociaux. Na 6h azana prière. Na midi azana prière. Na 18h azana prière. Na minuit payé prière. Mais motema mabe. Est-ce qu'il y a ce problème robima? Ezana miya baninga na yenda za terre. Ngana yekutu problème abenga ninga na ndako mais kosambela za kotika te bandeko suivez l'histoire des journaux de Kina TV kozala dessus te moi ça za ko bonde la mingi me makambo mabe suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit Kina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné, nous sur Kina TV partout dans le monde, ainsi qu'à Bozali. Et je dis bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz la moto Kayata, le 4x4 double pression, ya Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, bana ya mokili mobimba, boyo kalisolo. Lisolo ute pa ndeko papa bi la championne obetaka pe masolo ya ba mama. Na bi pona nini te. La championne abetaka masolo mutapesi. Malheureusement basi nde baza na facilité ya ko s'exprimer. Moi sinda lobakane facilement ya mwana bomona peut-être basi nde base plaignaka mingi. Mais na betaka pe masolo ba mama. Ndeko papa bi la championne j'en ai marre. J'en ai marre. Moi, si nanga ya bonde la kana ndenge moko kosakana te. Moi, si nanga mondimi ya réseaux sociaux. Prière à 6h du matin azali. Il y a 12h azali. Il y a 18h azali. Il y a minuit azali. Ndena oloba boye. Abengana kinga na ndako. Pona nini? Ba potani na bandeko nanga ya basi. Malgré ko bonde la neme ki songi atika kate. Mama ya banda ko yoka kaka kete. Likambo wana nanya lobaki ote yenda lobaki Georgine tango bakofandisa ye akomi muta makasi lokolo zaki likambe uta ki na famille nanga bandeko nanga basi baya kofandisa na telisa na bite Georgine kote wana olobaki mabe ezate soki nani aye koyebisa oleki nango azali semeki na yo aye koyebisa yo likambo ya moninga na ye yo kende siko betela moninga na ye otuta nsi batu mutu il faut assumer ndenge nyuno kolobaki ba kotiso na buzoba te tango yo moko zo mikotisa na buzoba lokolo koteli ndeko na mwasi ya bima kende epa ndeko na ye bima kende pa ndeko na lokwa yo koteli la championne na koteli ete na yebiseka vérité ke soki lelo batu batutani mitu ezali cause na yo ndeko nanga ye koyebisa yo likambo pona camarade na le yo oke obenga camarade ya ndeko nanga po yebise makambo ndeko nanga lobi ce n'est que normal batu batutani mitu il faut baya kotuna yo ndenge siko zo benga na batu kete ba kotiso na buzoba te yo te muto mikotaki na buzoba na loba na memi ngambo abenga ni ngai na bimana ndako eza mbala liboso te eloko ezokamwisa ngai yango wana mwasi azokoma kaka na baniveau ya prière eza komata mwasi prière eza komata mwasi baparla langue eza komata mais bizaleli ezochange te la championne soki mwasi nanga simbi koparla langue ya la championne oza na likanisi te la championne soka simbi kobonde lobike te yawe soka yawa kokende nayoki bongo na bimi na ngai mpona koevite baproblème mboka oyo boyebi Nake na ngai et pas moninga na ngai pe azana epe célibataire donc nalo ba divorcé azana moi esika na a chaki ngai il fallait que na ko sala nini mwana oyo ya biso ya misato ya mobali to ke kende kokata suki to kende ko se coiffer na bikete na ya ko za mwana pardon na lingite na lingi ko mona présence na awa te kande ngo kende ki na lobi kende bo banda ko bimana ndeko na o parce que yo ozana molimo ya célibat ya mona ka célibat amona ka milimo bisika nyonso mais molimo ya kisongi amona ka te insoumission ya sana mwa mona ka te munoko mabemba langage mabe ya mona ka te o même bible ya mo kezolo ba vomie ko fanda na ndako yo ndako eza na lipa ndako ko fanda na ndako yo etondi bomengo na mwasi o yazali querelleuse ya mona ka wana te
Na o comprendre que yon des awana mawana parce que na famille na bino boza na molimo wa celibat boko yoko fanda te na mabala ngai nde pona ba prière na ngai na yika ka piko nde yango wana alobi la championne soko tali sika mwasi na ngazo bondo le penya en tout cas soko tali akosilisa ko swana na yo alobi oya ko loba soki ezalaki 11h55 yebaki ava koma 12h il faut tika ko swana po akota kendo sambela il faut tika ko swana po akota kendo ko bonde nazo comprendre te yango nzambango a se développer ou bien tezaka nzambo ya kalawana oyo batu bande ko banga masumu komwa nzambe na munoko mesongi mwasi nanga linko tika te okoyoka kaka soki matanga ezalaki ata na ville na biso soki akendaki okoyoka kaka abwakaki mwa bombe soki bombe te atikaki mwa grenade soki grenade te mwa ndika ya lekaka inaperçu te il faut sala ya minene na ye kozwa mwana tellement boya ki na bité na leka quand même bana si ba kolipe bazana ba téléphone na bango na tindeli texto na tindeli mwana texto ki non na za na nini fongole langa pona bona nga ko sonner fongole langa ina za juste iboso ya porte iboso appartement mwana pe afongoli ngai bayambi ngai bana papa paye la championne na ya ki ezalaki midi na yeko kuta mwasi na nga en pleine prière ouais maman bana bateka où elle est à la chambre là-bas. Donc, na bana ko, ba kuma ko chola maman na bango. Na bana ba yiki mama bonde la kaneka ka me makambu mabe. Soka simbi ko fingo ko ndimate ke mwasa bonde la. Soka simbi ko lo makamba do ko ndimate. Kaka ben sanité nde bimaka. Na munoko na pambola kate, même bano ya boti. Na ye na prière à midi. Na yeko kuta mwasi na en pleine prière donc entre lola na nini oyo, entre mabele na mapata. Ya zalaki na katikati wana. Yo ka prière. Ma broko. Tondoro marakuja. Njili Sainte-Thérèse. Bandeko. Oki moi c'est ndazo parler à langue. Maladjesse. Epongalase. Bandeko. Maman za ko parler à langue. Na prière à midi. Mais avant wana mobala lobia yate. Alobi maloba mabe mbala ko yoka mtima pasa se décourager abikete na tikele na bana ngwa sala oya lingo sala mais abiloko eza bana ngai na prometaki na bite na kende na saleli mwana testo na ye kokuta mwasi na nga en pleine prière bandeko Njili Sainte-Thérèse langue toki na munoko mabroko tondolo marakuja lisri kwa zolo mama prière etoki la championne yango na okamwa beta na lisolo moi sa bonde la kame bizaleli mabe moi sa bonde la kame soki asimbi ko finga moi sa bonde la kame okondima te yango nzamba ngwa chanja o betendenge nini yango nzamba ngwa chanja o betendenge nini ndenge nini mutazo matana niveau ya kaya ya kobondela mais izaleli za ko changer te yango na yaki o meka ko lobela parce que ndeza na yena baninga na basongi ba benga na prière midi bandi prière 6h bandi ba benga na ya 18h tokota après avoir l'aime sous ko loba mabe ko tonga batelo wana bangwana bakoti sikoyo biso ba oyo to négliger même ata ko bonde la cause na ye aza mutu na ndako na biso ko gagner ninga ni bano ya boti po bizaleli mabe na entourage na ye akoyi ko gagner mutu te mabroko tondolo marakuja njili Sainte-Thérèse soki mama tomboki na ko parla langue bozana likanisité papa lobi la championne ezalaka nini bandeko nzamba ngwa chanja o bente nini papa nzamba chanja te c'est écrit quelque part dans la Bible na mukola sowa madame akoyebisa nzambe kanisa na ba prière ya midi à 18h à minuit ya 6h na salaki nzamba koloba na tikala koyeba yote ti même basali na ye na salaka ba miracle la kombo na tikala koyeba yote. Le problème est de ne pas prier, mais le problème est premièrement d'abord de respecter. De respecter la parole de Dieu. De mettre, pas seulement respecter, mais mettre en pratique aussi. Ndenge niyo koswani sa mobali na yo, ofinge na kofinga. Balo balikambo kuna alterna ni yondo tchaki kisongi. Georgie nda tchaki kisongi. Même li bonde li na mono kazo silsa. En tout cas, ma maman. Ma maman mingi, je vous dis, ngana oloba.
Tio Lando abandai kusuko ye église te tango wana toza na kabinda mobali abetaki libako mwasi na ye mokambi monene na église bandeko mokambi soka simbi ko parler langue asimbi ko prophétiser yango moko grâce ezalaka trompeuse ya solo soka simbi ko prophétiser bozana likanisité bozana likanisité na kulokaka mais ndenge nini tiyo entela zo mona na te ndenge tonto entela zo mona na te ndeka ezalaka mokili ezalaka moki mokolo moko boye croisement bakutana na champion ndenge nini zo mona na te vraiment ka mama ndeka koma ko yaka na église yo tikali sima yo chef ya famille ya solo wana alobi papa mokolo nini oza na temps oyamba ngai pona na posa ko solola moi so bino bomonaka wana bino boyebi ete naza na posa makambo ezotonda nga lelo so na kufi na kokende lifelo a cause ya moto bino bobetela maboko boyebi ete bandeko wana ezalaki na kabinda na piyu epa na ngai tonto na tozoloba fanda na salon mwasi pe lokola yebaki te toza kokende mwasi yebaki ta kasika keto ya osala nini tokeka kotala kaka couple champion tokende ka kotala bango bandeko bana mikiete tonton na lelo peut-être pas avoir 60 ans si je me trompe pas azo nager entre 55 et 60 ans bana mikiete mwasi na ye donc elle a plus de 45 ans bana mikiete bandeko tango mobali afongola munoko mwasi wa evraka na église na makambo mobali oloba ekokani te olata wanga na loba kete nga nazozela le musuki te okoseli nga makambo te bongo sikoyo bongo abandi ko se défendre ki bongo ata yo mota bongo osala nga bongo na sala nini nde mobala lobi yango na yaka esu église te mama mo prophétesse yango oneo tolingaka na miso abato na fandi ya boye na bandi koteya bobeteli nga maboko me na kozala juger nzambo ya yebi yo ndenge nino finga mobali même bana oyo boti mobali no alobi le pamboli li maloba malabo bimaka te kaka batuf na bi boy mais 12 soke koki mama fa kata tondolo makakuja njili s'intéresse maladjese alange toki bato bayebile msu monoko mboka te balobi kete mama zo parler alange nzoka motete la zo yoka kete azoloba loso na pondo soko oza kino ebi kete njili s'intéresse ezalaka na masina soki wapi kuna donc papa lobi la champion mekana kobeta sete po nakoma kotana lobi mais est-ce que nzambe akoki kolakisa ata mwaso na ndoto te ke makambo asalaka ezalaka malamu te nzambe azobondela wana ayebisi ete ke atosa banini atosambane yango bapapa yango bapasteur bateyaka bango na réseaux sociaux ezalaka kaka prier obete bapesaka pe conseil ndenge ni mwasi akoki kofanda na libala ndenge ni mwasi akoki koganye mobali na obete famille na ye songi epai makambo nyonso mabe ya mokili ye me kobondela mabroko njili s'intéresse muta liboso nayebi te la champion na biso nzambe yango achange papa nzambe achange te comme la Bible nous dit qu'il est riche à bonté dans la colère bato mosusu bakoma kosala nini kosala yango soki ndenge nini me nga naloba yango litomba nini biso nyonso na mokili oyo tokoleka moto aza censé akovivre éternellement aza te tokoleka soki ofandi otali na libota na yo okomona bao babotama na bino basila kokufa pe alarme de ma sœur Julie Onekanda nautaka mosala naza na pause nabiki te lokola pause nange eza ya 1 heure nakenda kombambang bandeko nde kaka réseaux sociaux ekoma boye ya bibi azobisanga ke ana ndenge nini sava oza wapi nde nazokoma ndako kala te bandeko ofanda penza bozo mona balobi donc la famille Onekanda a les profondes douleurs de vous annoncer la mort de leur fille Julienne Adio Onekanda bandeko tosoli na grande sœur dimanche akufi mardi ufandi otalobi kinzambe ya solo mokilo eza ya nzambe mingi pe bazolanda nga kaka beta na libota okana te oyoka te louer sa nonsante
kaka bolamu ki boye soki bato wana bakendaki yo nanga tozo umena mabe tozo bondela mene tozo bondela te bato baza pembe na biso kutu bakoki kopesa ta témoignage malamu teke mwasi wana mwasi malamu mama wana mama malamu papa na papa malamu bayebi évangéliste bayebi mama fire mais fire kaka ya njili Sainte-Thérèse mabroko kaka wana tondolo marakuja mais makamso zo bomisa te papa lobi mama naza ya kolimba na yiseki na be molika ndena kei soki bomisi bizala nyote na ke libela na ndimi mbonga bana na futaka po peut-être osala nini ekopesa yo leçon po nde nazomona comportement na ye mama na ngai nazo risquer même na niye nzambe nazo risquer même na mona neti na yebite mabe kaka po à chaque fois il se met à prier ozoka kanda et pas bonde la kamalembe te ba mabonde lo ya tapage o bana ba biki auti ko loba mabe auti ko sala boy ale tango ko koto la kuna abali ko beta maboko doki ba nyoso ba sentir que te mama faya raza ko bonde la mama pesa conseil tribunal nzambe kozala mwasi nanga kanisaka koyi ko corrompre nzambe na ba prière na ebele mais tribunal ya nzambe kozala tribunal nzambe ko épargner mutu te yango na yaki na beta lisolo nanga eza na lisolo malonga te papa lisolo malonga ezalaka te lisolo malonga ezalaka te yo la msomo nyongo malonga te mais ekosunga pe bato oyo bakomi komona bazokanisa ke te po asimbi bible po abengami na kombo moko boye yango nde ko influencer nzambe likolo na se eza ya ye nini okopesa ye nini bandeko nalingi bino na mingi c'était la femme plus casquette depuis la Suède communiquer ezali mibali bazali basi bazali na diki na love na diki na amour oyo ezali moto azali koluka mwasi aza koluka mobali solo na la champion oyebisinga ba critère na yo na kotala ndenge nini na kosala nini na koki ko répondre na ba besoin na yo vraiment tokutani mbala sima na ba émission mosusu benga pesa lisolo na yo soki la champion na yambi te okomi vraiment note na salaka tout na sala nini na répondre motu na moins de 48 heures na lingi bino ya trop bye